Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! DKS oye! DKS oye! DKS oye! Eunwe! Embazie! Bilumubia kulwe! Yangalala! Esengobi esengote! Kiese voka kiese kwe! Chai voka chai kwe! Jaliboso Nairobi nazali posé. Natu na bino pe boza posé. En tout cas, Tata Mokonzi Amboka, chef de l'État, na gouvernement na ye, biso to yeba kite. Baleki bakota ki partout, sala ki mikanda. Biso tozo ki mikanda te. Na ba audio tozoka, bakoya par force bakosaboye. Kasi tango tolobi na leta me makambo biso to yebite ndenge ni. Oro ke biso to kota kabisika wana te. Pesa ka respect, toza na likamu na mutu te. To finga ka te, to bunda ka te, to sala ka mabe te. Toza na botos ndenge batata bate ya biso bongo be bongo te. Zokampe gouvernement, chef de l'État, balobi na zana journal officiel faut ba respecter. Eza bongo be bongo te. Balandi pe basalili yango bomoni ke kimi ezali. Mokili tomboka eza na bitumba. To sala mabe na batu. Wana ezaki pa na bango. Biso to vandi tranquille. Konji pe batalike toza na kimia, bango basepeli biso pe to sepeli. Na likambo yo le 29 ya papa Mfuma Longo. E banaki na 52. Papa Kimbangu ye moko alobaki na papa Mfuma Longo. Kolowana tokaka. Toki na ye bimsaki makila na chemise. Ya kanse likaki tokomi na 53, 54, 56, 57, 58. Alobi fo kende kaka. Yo muto bandaki yo muto kosilisa yango. Makambo isalamaka na tiela. Histoire nde ezali bongo. Soki papa asalaki accident akangaki nzela epanza na mokili mobimba te, lingomba fo efungwama. Alors na 59 nde efungwamaki, na 59 nde papa yaki awa reprise na mama Muilo. Voyez l'histoire, non? Nyonso wana démarrage directement. Mabe wana tiela ezali te. Soki yeko bima lelo bango moko bafongoli yango. Biso bapapa bateyaki biso bozala mayele. Sima na bango balobi tokomi 26. Alors chance que tu es là qui mukanda ya l'État ne tozaki déranger.
nde yango wana tolobi problème ezali te tosambela na biso tozala makasi totonga yelusalemi tozali kotonga makambo mingi koko bien papa Kimbangu alobaki nani emonani te nani mpe esalami te lelo oyo memorial yango oyo soki tosisi tokoyokana na papa Mbenza na papa Zako totala makambo plafond soki esili ya ndako ya Nzambe tokotala makambo ya ndenge Mfuma Mbanza aza koloba zulu ikundaki yako toto inchikula malo elobi nini po eza na Kikongo donc likolo kiti na yo mabele eza nini donc elakisi ke tosalaki mutu kingo libumu makolo oza kinlongo kingo yango oyo libumu yango ndako ya Nzambe pe kuna na tribune ezali nini makolo tokokisi nano yango te tolingaki tobanda yango ntango bamama bazalaki na bamoyen kasi songisongi eutaki epai moko tomonaki totika na ntango nano ekoki te me tokozongela yango toyokani toza na misala tokosala ebele pe kamba eza na lupango papa Mbenza ayebi lupango wana ekokanga nkamba sikoyo tokozela makambo mosusu bakonzi oyo babanda koya tobongisela bango ndako ya kitoko ya minene toyokani nde programme yango wana bobanga te force ezali mai na makila ezali kosala donc barrière à 58 yango tokangi abakokoka te valeur l'état apesi biso ezali malamu ndenge nalobaki mokolo wana Mfuma Mbanza bapesaki yango te cabinet na ntango wana basali likambo te oyo mpe balingaki te nga naleka mpe biso moko tosali makasi l'état apesaki biso yango nde tomoni ke niveau tokomi nango oyo ezalaki kozela 2006 kolakisa bokonzi ya papa Kimbangu na mama Kimpavita conférence wana esalamaki bato mayele bayaki boyebi be boyebi te tosisi wana 2009 mama Mwilo amataki na nkamba oyo akoko Kinzembo akokisaki 70 ans na sia mabele yango tokendaki kozwa ye boloko esilaki entre temps tolingaki tokota prison ya mibale ndenge bana Israël bango basalelaka yango wapi voilà na Babylone me biso tosali yango te tolongoli biso na pasi wana koko Kinzembo nde tokendaki kozwa ye boloko na ye esilaki 2011 procès ya papa Simon Kimbangu kambo nyonso chef du village pardon ngande na bosani chef ya famille papa Edouard asisaki makambo oyo ya bandeko bato balandelaki yango maître avocat kimbangiste bazaki 7 kasi yango ezozonga biso toza na likambo te toza na bobangi te Nzambe aza kotala aza kolandela biso aza kosisa makambo nyonso barrière kozala susu te pa tozokende parce que niveau tokomi nango mise etongami
Memorial yezo salama makamunyo yezo salama tokomi mosika tikali moke biso toyebi ke ba belle jeune bakangaka tata Simoki Mbango histoire nyonso eza epa na bango bilembo nde biso bato yebi makambo nyonso yango likambo moko etikali to mibale soki emonani kaka biso nde tosilisa boso nkamba toyokani tozotonga nkamba na crise mbongo ezali te me tozosala manso nkamba etongama kambo wana soki tokokika na point wana likambo ekokatana te eske natuna Angola tokokende bie tokokende te ngai nakokende te gana kende elakisi tozotala volonté ya bato soki eza wapi biso nyonso volonté eza na nkamba beza te toza sire ok tobongisa nkamba babele ya sika babele ya kala tobebisaka babele ya sika nde yango oyo ekosangisa mokili mobimba baya be baya te tokosala be tokosala te esika totelemeli nde yango wana toza na bobangi te volonté namoni yango namoni papa alobi awa kanda nde eleki ye mingi ye moko asali recherche amoni vérité esika azali kamba kaka biso mpe tosepeli mingi kamba kaka nde kosepelisa mokili tata Simoki Mbango ayaki tina likambo wana papa Mfumba Longo azalaki koloba maintes fois tozali bana mapamboli kolo Yesu soki abotaka nde likambo nde tozwaki yango biloko abotaki te biso chance ye bato mwindu basepela yango bapesi biso chance toyokani tata Kimbango ayaki pamba te balinga te ezali bongo tosilisi na nkombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen zela non tiela biso maloba moke ndenge tolingaka bolandi biso boyoki biso toyoka pe papa Sekasikawa epesamani yo kenda kamatala kuwate na yo kenda na mayo pamate likambo ya kuna na tango ko ya likambo wale kuzala munene ikutia bubulu kenda kotia barrière menanzila okokota na likambo moko kusekana te la vie ou la mort. Tabu soko tokanisi likambo ya mkono malelo ekusala kama pasi ekusala kabisa pasi na tina nini ndenge papa lubela ke okeyi kaso okana kukufa na nzila likambo wangu isali munene soko keite ngai na yo moite kasi soko kei okenda kukufa soko keite ngai na yo tokooka na te kasi soko kei okenda kukufa
donc na makambo mibale wana nasalela likambo nini namone malamu nde nakana kundimaliwa bolingo tata lubiye tena woki mungongo mwanzambe mulubina ngai okokenda kuna na chela pamba teli kambo ekuzala kuna kasi kukuma niyo na chela choko na kukufa na nzila me papa olingi nini il faut okenda kaka donc solo vraiment papa olimika ndengenda kana kufa mongongo mwanzambe molubi na ngai kende tolandi be tolandi te toyoki be toyoki te ezalaka date ne ezalaka mokolo nini lelo eza mokolo nini date nini likambo yango wana bamonaki malamu nakende nabikisa mokili mobimba yango nde abikisaki mokili mobimba mopepe wana lelo mpe yango kaka makanisi na bango baya na nko baya na nkamba toyebi te soki balingaki basala nini me leta mpe alobi te soki topesi nzela mabe babebisi nkamba mabe biso bato ya mibeko eza bongo be bongo te batela Yerusalemi yango ekobikisa mokili na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso likambo ezali boye koreki akobanda fakinde akokontinue nzembo koreki akoyemba elingi oloba boye asalaka aksida azwaka mpe nzembo etata me ezaki na kaka na note na maloba te note eyaki apres moto azwaka yango na Congo Brazza kombo nde ebosani papa Ndongala moto azwaka nzembo wana atiaki maloba nde bokoyeba nini ezalaka loba na yo soki olingi oloba nini lemvuka papa koreki tokota na suka bongo nde tokotonda maloba mbala moko koreki bokota Et bien voilà, nous venons de suivre le message. Maman dirigeante, malamu obima Antoine Nzembo comme ça, bisika tozali, biso nyonso toyemba. Kaka likamuna ko lubanengo. Oh toza pene, to banda ko yemba ba sa pe musika, pona ko gagner l'heure. Fina
kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre na lotome tata Mokonzi Abule papa Simon Kimbangu Kiangani kaka nakokanisa mukolo na lelo ya le 29 juillet oye monanaka na 1952 kuna na lowa monanaka ete papa diangena ndinga lobelaka yango amonanaka na basali to ba mama Mikala na bango nyonso bango bakanisaki ete awa monanaki na bango musala etikali epai na bango nde nzembo ezwamaka mumfuluka ngonza kuna mbanza lowa kasi tango bakanisaki ete bango bakoyingela tata Simon Kimbangu mbala moko kuna na lowa papa bazalaki awa papa Kisolokele na Chela papa Mfuma Mbanza awa na Nkamba papa diangenda kuntima kuna na Kananga tango papa Simon Kimbangu abimi na basali ba mama Mikala na ba msusu basepelaki musali etikali pa na biso kasi na sima papa Simon Kimbangu aye koyebisa bango tikete na benga ba oyo bakoyingela ngai no nde bala moko bamona ba papa balaki bisika na bango wana papa diangenda kuna na Kananga papa Kisolokele na Chela papa Mfuma Mbanza awa na Nkamba me bakeko bima na Chela na yibite korali ilusele mitoki boyebi nzembo wana oyebimaka na le 29 juillet wana kuna na lowa bambuta pe mingi na banza bayibi lisolo wana papa Mfuma Longo alobelaka ngo awa na 5 mois na Nkamba ya kuka tunenge kobakisa surtout deuxième couple yezoro baike papa Simon Kimbangu abengisaki bana na ye nani boyekuli yango te tusobele zeongi bayebi yango babima bosala monokika ezala ba couple bankole bayebi nzembo yango très bien bana nkole bayebi nzembo yango très bien papa libre yo pe oyebi yango oyo bayebi yango bayemba mbala moko na korali Yerusalem donc kaka le 29 juillet wana na 1952 tozaki kolobela awa 29 juillet 52 29 juillet 58 mama Clemale yokendo nzembo yangwana papa sengi Boli solo wana papa Mfuma Longo mtayepsaka biso yango na 5 mois na mwa kisita boyebi kuna bosanga na kaka watumisa mfala zani wasikidisa alesaluki atambula wawe tangwa meiflungidi talesaluki atambula wawe tangwa meilungidi mpila kyadi edinu yenkenda Munza wafilwa wafondwa kwa tantu myanza Mila kyadi
wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza mbila kyadi edinu yekenda Yesu wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza mbila kyadi edinu yekenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza wawe ntangwa meilungidi nzaya wonto seikemela tembo wawe ntangwa meilungidi nzaya wonto seikemela mpila kyadi edinu yekenda Yesu wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza mpila kyadi edinu yekenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza mpila kyadi edinu yekenda Yesu wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza mpila kyadi edinu yekenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza wawe ntangwa meilungidi nzaya wonto seikemela wawe ntangwa meilungidi nzaya wonto seikemela mpila kyadi edinu yekenda Yesu wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza mpila kyadi edinu yekenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza mpila kyadi edinu yekenda Yesu wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza mpila kyadi edinu yekenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza mufuluka ngunza kuna mbandalowa watumisa mvwala zani wasikilisa mtaleza miki ya tambula wawe ntangwa meilungi mufuluka ngunza kuna mbandalowa watumisa mvwala zani wasikilisa dale saluki ya tambula wawe ntangwa meilungidi mpila kyadi edinu yekenda Yesu wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza mpila kyadi edinu yekenda Ngunza wafilwa wavondwa kwa tantu nyanza. Merci, chorale d'ensemble. Félicitations. Wana tukoyekola lisusu malamu nzembo yangu. Donc, dengeza kotuna ma pourquoi le 29 juillet kaka na 1950 dewana. Yango patata pasteur nenge bazako tangela biso. Kuna balobiete kolo Yesu tango akufi babomaki ye na bainemi ya mokili. Sa kolo Yesu akufi lingomba etikalaki pa ya banani. Patata pasteur. Lingomba etikalaki pa ya nani? Papa de Gaulle boza musika bo pusona kasi. Papa umba yo bandana. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu na lutumu ya bino lingombe tikalaki na maboko bayekoli bokasi tango mokolo mosusu pafu molongo lobakete secret lingombe tikalaki na mama Malia ndenge lingombe tata Molimo Santu secret tikalaki na mama Mwilu tango ekoka pesa ne musala na bana ekasi nesika wana etikalaki na pana bayekoli ngeta papa kasinzoka nde mama mari nde mtaibaki makambo nyonso ngeta papa yango botayaka na mukanda tata Nzambe eke likambo oya kolo Yesu obanda kotuna pa mama na ye muhimu tasikalaki taseka ngeta papa na papa simoki mbangu pe etikalaki na mama Mwilu ndenge olobeli yango toyembaka nzembo ete
mama mwilu azwa lukumu ndenge abatelaki bamvwala ngeta papa eza boye te boye papa o papa kabemba loba moke na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre merci nkolo na opesa biso maloba ndenge papa directeur école biblique alobi ete lingomba apparemment emonanaki lokola etekalaki na bayekoli nzoka nde lingomba etekalaki na Marie la maman Marie camarade te maman Marie yango na nkolo pamba te de kuruzu tango nkolo esoso kata motema ayebisaki ntoma Jean ari yo ntoba mama na tala mama na yo mama Marie tala mwana na yo donc baz kendeki ko fanda na ndako likolo mama Marie azaki kaka 4-4 na bango donc maso bazaki ko sala bazako tura bigi na mama Marie mais tango bantoma pe batiklaki ntoma moko ya mukolo azalaki Saint-Pierre Baronios bazako zali lobate bazako se référer na Saint-Pierre parce que yende nkolo atikelaki fongola mwanda munkolo ya ngwana kuna na lowa kaka le 29 juillet 1952 amonanaki liboso na bayekoli do ba mama Mikala simande mama mwilu na bamvwala misato bayeko bima koloba ete musala tala ba oyo bakotambusa musala ndenge bayembi na nzembo ete abengisaki bamvwala misato pe sikoyo na bayekoli tango bamoni eke musala etikali na bana misato donc papa kisolokele papa dialunga pe papa diangenda kontima bango bakanisaka mingi na kati na bango bakanisaka ete papa Simon Kimbangu ndenge atikaki biso na le 12 octobre 51 wana molimo nde etikalaki epai na bango donc molimo nini ya kotambusa lingomba to continuité ya mosala papa Simon Kimbangu balaki trosir yango na le 29 juillet wana 1952 nde aye komonana pe kolakisa bango ndenge nini likambo ngomba ekotambola mais awa bamonaki ete mama mwilu azali voilà misato bazali bamisusu basepelaki te donc ekomaki na koyima esika wana ntango baye koyeba ete papa ya ngenda mutakotambusa lingomba esika wana babandaki ete mwana alaki na 3 ans est-ce que mwana 3 ans bakoki kotikila ye musala siko koyima nde ebandaka na dato yokuna na lowa wana maluba papa ya ngenda koyima wana siko bazeli tango na 58 wana nde papa ya ngenda le 29 juillet mkola lelo tango aye kosala accident nde tata yebisi eke ngonga esi ekoki kasi kende kolongola nanu barrière liboso wana y compris oyo basalaki na tata Simon Kimbangu yango tobanda koyoka tango nyonso papa dangela banda koloba eke mama Mikala atikala monima po ye nde mutaki kovivre makambo nyonso wana oyo bamisusu batambulisa mosusu wana ndenge batangeli biso awa bangonde bayaki kocreye dissidence liboso bangunza tango bayaki bakomaki na doute à partir à lelo na 1952 ye azalaki mwana muke na âge ya 3 ans sikoyo batikila ye likambo oyo donc yango baloba soki ye kaka soki abandi kaka mosala biso pe tosali ya biso pamba te tosali na tata na ye nguya oya tata na ye biso pe tozali na yango bino moko bongo bo développer la Bible ndenge mikolo tokolobaka tango bo développer bongo bo banda koteya biso lelo te
mikolo ezali koya mpona nini succession kaka ya pouvoir ya tata Molimo Mosantu. Donc lelo nde na le 29 juillet 1952 likambo wana ezalaka entre na basale papa Simon Kimbangu basalaki ne ensemble ba disciple na ye na mama Mwilu na bana kuna na lowa. Donc papa likambo kana yako bimisa nde yango wana na boyaki kotikala na yango kaka na bimisinga na silisi na nga boye. Merci Nkolo. De la ville. Fais ça programme. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu yambo totonda matei ya makasi tozwi epai ya tata Nzambe kolo Yesu pe tata Molimo Santu na ndako ya Nzambe. Programme na biso ekozala ya mukuse ekozalela boye nzembo ya bato nyonso. Sima ya nzembo ya bato nyonso libondeli ya bofongoli mama na biso pe oyo akobondela akende musika mingi te. Sima libondeli botangi ya mibeko soit na Exode to na Deutéronome pe les 12 préceptes directement ba chorale nyonso tokoyemba mbala moko, c'est-à-dire tokobandela na chorale ya liboso tina faki to raccourcir pe banzembo na biso tokende musika te. Sima nango mabondeli ya batu misatu bandeko na biso pe oyo bakobondela mabondeli ya batu misatu tozala pe kilométrique te. Sima ya mabondeli ya batu misatu toleki na makabo. Sima ya makabo lecture ya psaume. Après lecture ya psaume, prière Notre Père, penzembo ya batu nyonso. To attirer attention ya modérateur. Modérateur soki okotanga communiqué mibale to misatu oyo etali fête ba communiqué na biso nyonso oya ordinaire to bombi yango lobi. Lelo soki communiqué oyo etali fête soki ngonga eko permettre biso kuna na kati tokolanda discours ya baminganga ya mboto bima. Tobosani pete tango nyonso tosanganaka awa oyo nyonso ayebika ye na eloko ya kolia tokendaka kotika epai ya papa Dikis pe sani etiamaka bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata Nzambi mozola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tobondela na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu bo batela kibiso na butu bo batela pe biso mokolo lelo tuye kosala misala ya botongi kanisila biso banzoto na biso eza malamu te bino moko bokobongisa
mutu na pasi na ye salisa ye kimia libela tusengi ya mokili na biso na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Luende kambote bien voilà 13h45 heure locale de la cité sainte d'Nkama Nouvelle-Jérusalem. Aujourd'hui, mardi 29 juillet 2025, nous venons de suivre la première journée de festivité marquant le 67 ans de l'accident de Papa Diangenda Kuntima, notamment à ce qui concerne ces programmes par rapport à la marche joyeuse. Papa Ndouzi, nous concluons rapidement pendant que nous allons chuter pour poursuivre le programme tel que cela va se faire dans les temples de la Nouvelle Jérusalem. Merci à tous qui nous ont suivis. Vous avez remarqué que tout au long de cette marche ou alors tout au long de ces programmes, il y a eu différents discours qui se sont succédés devant la résidence du chef spirituel avant le message tant attendu de Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant les Galles. Et vous avez également suivi la position de l'Église en ce jour du 29 juillet 2025. Eh bien, tout le monde attendait ce message et aussi la position officielle de l'Église. L'Église a tout simplement donné sa position par rapport à ce qui aurait être fait ici en Nkama Nouvelle-Jérusalem, comme vous le savez. Et heureusement que l'autorité étatique a compris et il n'a pas permis cela. Voilà. Merci à vous tous qui avaient eu l'occasion de nous suivre depuis Nkama Nouvelle-Jérusalem. Nous remercions également l'équipe technique qui nous a accompagnés à travers ces travaux que nous avons fait pour vous, notamment du côté de la technique streaming, Papa Emmanuel Boto. Nous avons eu du côté de la réalisation, Papa Ntimba Mbiavanga, affectueusement appelé Cochon, et derrière nos caméras, Papa Mwakangoy, Papa Dani Kisolokele et Mama Fifi. En leur nom, nous vous disons merci et la suite, vous les aurez certainement, car tout à l'heure, nous serons au temple pour le programme qui vient d'être donné par le pasteur de la ville sainte, le révérend Soukami Bambona. Rendez-vous est pris pour tout à l'heure dans les temples. Merci et à bientôt.